Mbote na bino batutu bozolanda biso toye awa na Kimpoko mpona kotala bisika oyo bamapango ezotekama mpo boyebisaki biso toleka deja totala baplace oyo bamapango ezotekama mpona kosomba deja toza awa na papa na biso oyo akotekela biso bamapango tokoki koinvite ye papa soki okoleka mpona koyebisa biso ja ndenge nini awa na Kimpoko mapango ezotekama ndenge nini. Bonjour papa. Bonjour ndeko. Kombo nani? Kombo nanga Francis Moza. Papa Francis Moza. Ah, toza précisément wapi? Toza précisément na commune ya Mabuku, na quartier Kimpoko 2. Ok, toza na quartier Kimpoko. Mais maintenant awa batindi biso epa mama Kelly Joyce toyeba ba mapango awa ezotekama ndenge nini? Bon, ba mapango ezotekama boye. Eza na mapango mosusu eza musika ya makadam peut-être 12 km na makadam. Mapango à 12 km na makadam kuna etekamaka parcelle $1500. Eza musika pona kokota kuna tozwa moto aller 8000 francs, retour pe 8000, sali 16000 francs. Kuna mapango ezali etekamaka parcelle 1500. Absolument pas une kosomba hectare. Hectare, hectare 4500, 3500. Alors, awa précisément ce que tu as déjà cité. La cité awa so bozui mopanzi bozwa image le monde déjà ministre provincial azawa au monde ali boso déjà batongi makadam courant ezali. Awa lopango dans la 11000. Net parce que 2000 awa. Parcelle les a 27 mètres sur 15. Or, une parcelle ils a 20 mètres sur 20. Où ils a 27 mètres sur 15. Où il y a 27 mètres sur 15, au bandit on a $11 000. $11 000, ceux qui ont pu négocier légèrement, peut-être dans les 9 000 ou 8 500. C'est pas un c'est bien. Après, ils ont varié. Il y a deuxième parcelle après Macadam. Il y a encore des parcelles, surtout qu'il y a une parcelle qui est à 30 mètres sur 30. Il y a une deuxième parcelle après Macadam. On a $25 000. Dans la parcelle, ils ont C. Ils ont à 600 mètres dans Macadam. Voilà, ils ont 20 mètres sur 20. On a 6500. Dernier prix. On est à 500 mètres dans Macadam. Pardon, 600 mètres dans Macadam. Donc, ils ont tout près dans Macadam. Deuxième parcelle. Prix Nango, il y a au moins, le prix est variable. Au moins, la prince va $50 000 à discuter. Donc, le prix. Ils ont varié quoi. Par rapport il y a milliers de comédies et puis par rapport il y a emplacement, il y a parcelle. C'est un peu ça. Ok, merci. Maintenant, au Koki Kolobanini na bateau, ils ont négligé kokota koto. Donc bazo mona ngolo la pour éviter au problème ça bango nini pour maman Kelly déjà tini biso to ya awa poto ba oye déjà awata da un panae bateau bazo négligé awa pour éviter ça bango. Bon. Bon, peut-être oui, on négligé. Moi, je sais que on négligé Penzate. Parce qu'il y a la plupart de Basombi et Amis qui ban à Poto. Surtout Matina venu dans la Vandi Awa. Je suis natif de Kimpoko. La Vandi Awa. Au moins, on a cité mon quoi, ban à Poto, na ban à Poto, les Basombi, ban à France, la Pépélé, Basombi. Donc, Baïko surtout Carreta. Ban à Poto, Bélé, Baïka, Atini Mobo, Bandeko, $30 000, Basombi, Raina, Lemba, Basombi. Donc, Baïko comprendre si ma qui n'a Kimpoko, ma place, ils ont mis Boya Siko. Alors ceux qui ont besoin de Baya, Mapango Izali, on reçoit Mapango Izali bien, on sombi le pango bien, on vend Timia, Bira, quartier, Pembeni, commune Izali, on sombi le pango Izali, chef coutumier. On a ensemble parcelle Awa, Lobby, Batekino. Donc, bisous tout ça, ceux qui sont sombi, on a eu sombi le pango, on a document, parce que quand moi je parle comme ça, je suis natif de Kimpoko, on a vendu à Awa. Donc, on a Zawa. Famille Nanga, moi Siba na bazar, on ne peut pas s'aventurer. Donc c'est un peu ça. Ok, merci vraiment papa. Maman Kelly Moni Bisika Otinda Kibiso. Tu éviter si Manabiso to mekana nkotala non. Il y a cause la biso na image. Image je peux bouger les canaux. Cause la biso vraiment image. Tozomona awa ya pusana. Tozomona awa. Upango bandi pusana ya pusana. Na suka ni. Upango bandi na suka ya ni. Upango bandi awa na suka ya ni papa le lit. Bandi awa
topusani ti ok bon oyo lupango ebandi awa topusa na place lupango vraiment toza na kimpoko bisika mama kila tindaki biso vraiment awa bon misi eza awa na suka awa atiki vraiment bolimbisa biso mosusu eza awa mosusu tokokendela kote biso eutelaki papa banyoka bazalaka te tabu toke boye so topanga banyoka dimension si kuna lisusu vraiment lupango eza ya monene bolobi eza combien? Eza 27 mètres. Donc lupango oyo eza 27 mètres sur 15 nayebi te vraiment soki tokoloba su nini mama kele monde ya lupango wambi kotiango 11 000 à débattre donc suka kaka 8500 9000 ouais wana ekosimba vraiment. Et puis pourcentage à ma commissionnaire. Papa nayebi te so bokoyebisa bango mona pourcentage ya bacommissionnaire po biso vraiment toyebi te. Bon na makambo mapango ezalaka boye déjà ndenge boye awa bosali descente sur terrain bopesanga déjà droit de déplacement nanga pone bakaso droit ya kotalisa bato terrain en plus soki moto asombi ndenge mama keli soki asekeli awa asomba terrain akopesanga 5% lokola commissionnaire. Alors ezalaka déjà moto on suppose kasombi na $8000 soit asombi na $8500 5% c'est $425. Avec autant la minimum omoni déjà nga na bimisi ndongo na sombi donc naza peut-être na opesa o 3% toyokanaka eza likambo ya te. Ok, merci maman Kelly, merci omoni lupango toyebi te soki mosusu bozala tomoni ja oyo déjà mapango na soki aye soki mpenza bambongo emonani lupango yango na kimpoko donc kimpoko nde otindaki biso yango lupango mpe tomoni donc eza mpenza pembeni na makadam pembeni na place olimi koteka boye ozwi bango transport oke place nozokolaki vraiment merci maman lupango oyo papa oyo olakisa biso awa eza kaka 21 eza combien 27 mètres sur 15 kaka ndenge moko na oyo wana balakisaki biso oyo ezobanda du 1000 à débattre suka nango 7500 nde suka wana ezalaki 11000 suka nango 8500 mais oyo mpe eza kaka même mètre mais eza pas prix différent nayebi te soki tokotala mpe ebandi wana place balakisi biso eyeti awa na borne oyo tina borne wana topusa na subo mais awa tomoni ja na kati ya lupango oyo ndako deja ezali koto mpe toomona mpe mire deja bato batongi so topusani moke mpe boye mopanzi na biso tomoni mpe ja bandako ekoti ja toleki boye kuna mpe ja tomoni ndako deja mpe tongami boto na nsima mpe ndako kora mpe je ekoti vraiment cameraman na biso alakisa nanu alakisa biso vraiment tout autour vraiment awa so topusani moke tomona place ya bana poto basombi ja bandako bana poto bazotonga awa na kimpoko donc mama Kelly mpe alobi natia mpe libanga nanga mpe na kimpoko donc toza awa tozotala kaka place oyo esimba nde place oyo tokokota donc bientôt kata télévision toza awa vraiment na kimpoko place oyo botindaki biso ya kotala bisika nini bana poto bazotonga bandako na bango vraiment awa ebele bazonéglige awa mais tomoni ke ebele te ya bana poto bayaki da kotonga awa basalaki da ba impa na bango vraiment toza bisika bazotonga ndako na biso bozomona na nsima na biso oyo vraiment
cameraman na biso ko la biso ndako na biso ba otongeza mwana poto muto otongango ndeko na biso kaka na poto muto otongango soki potali pe mpanzi boye okomona ke ndako na biso musuza na eza ba fenêtre ya rouge zape kaka ndeko na biso ya poto muto otonga vraiment concept okoki opesa bino bandeko na biso touti bisika oyo balakisi biso mapango ya vide place oyo bato nao batongi te vraiment soki ozaki na eloko na yo oyo okoki osala eza kobomba mbongo na mabele na yo kobomba mbongo bisika oyo mbongo okoki opola te kobomba mbongo place oyo mbongo ebebaka te vraiment baabone na biso ya Téléjos Télévision otindaki biso to ya awa na Kimpoko vraiment mpona kozwela bino baimage ya koyeba bisika nini mabele ezotongama bisika nini bana poto bazotonga vraiment ebele toza awa tomoni vraiment ndako na biso oyo ya étage lisusu bazotonga na kati soki toke tokokuta mpe bato bazosala bamisala na bango soki mpe toke mopanzi boye paysage cameraman na biso akozwela biso mopanzi kuna tozomona mpe bandako ezotongama mopanzi kuna tozomona bandako ezotongama awa na mopanzi na biso mpe tomona bandako ezotongama vraiment elongo akoki oloba ezakaki bandeko na biso ya Kaji TV bondima kosabone na Kaji Télévision tozotambolaka awa na Kimpoko tozalaki na papa na biso oyo alakisi biso bisika bandako bamapango ezotongama epuis baoyo mpe bayaki awa babandaki mpe ka lokola nde biso tobandi kotuna baprix kotuna boyeboyeboye mpo ete batonga bandako na bango awa vraimen prix eza abordable makambo nyonso eza ya kokita boya bosepela vraimen na Kimpoko bosepela bandako ezotongama tokoki ozwa mpe ndeko na biso aza mopanzi soki akoki oloba ndeko okoki oloba leka boloba yana un problème te leka totunaka quelques questions ka moke bana déjà na kana bonjour kombo nani na Valdo Valdo yana sepelinga komonanga Rachidi eza chaîne Téléjos Télévision toya wana Kimpoko toyeba vi na bino wana Kimpoko esolika ndeni kazi na biso eza bien quand même tovivaka na bilanga tosalima bilanga wana teki mwa ozuka mwa vina vraiment na bilanga siko awa ja banda oye awa obotami awa okoli awa oye koya to ndeni na Kimpoko naye koya kaka tozalaki wapi liboso ava oya awa nazali na professeur Bandundu ezali na professeur Bandundu elo nini pousse oya awa na Kimpoko tepa toyaki kote ya yaya na biso yango toye na biso mbama koto makambo oye na Kimpoko vraiment awa na Kimpoko makambo eleka ndeni makambo eleka nango bien makambo tu bien mai bien elia eza nango ya bien sa ya classe mpe ya bien est-ce que awa tout en tour na bino awa mpe école ezali école eza quelque part école nini catholique école CAC pardon CAC CPK na Elikia vraiment est-ce que awa mpe na Kimpoko kowa mpe ezali kowa eza na prince kowa eza na prince bo bino koto kowana eza te tekotona ba possibilité ezwami baya te ya kobenda bacourant mais na elo nini ezozanga mpona kokoka ekota awa eti bapossibilité na baparlin na mbongo ezaza kuma te awa courant mpo ekota eza problème ya leta te akotela bino courant bobenda ngo na propre effort na bino moko to ndeni tobengana kaka na makasi na biso moko ya veni bato na veni bakangisi mbongo na bango babengi singa na bango bon awa na Kimpoko courant donc terrain ya ballon mpe eza terrain ya bale eza koto kombo nango nini tobenga ngo ka terrain kaka ndeya na kombo te bon etake jeune osoloba nini par rapport ya jeunesse na bino wana Kimpoko ezokende jeunesse ndeti nga eyeki nango bien mbeya nini me nini oyo oloba ya nango problème te tokangi yo te me nini ndeti baklasse mpe ekomi faux baklasse ekomi mwana futili ya mosusu 20 000 me baobingani kaka na journée wana klasse ene ekomi ya mabe fort maintenant ozosenga nini kasi na bandeko bakonzi bao baza liboso na biso mpona bino bahabita ya Kimpoko tosengaka bakonzi batiela biso baplace moka oyo bapere na biso bakoki osalaka bakoki ozwa bambongo batiela biso babongisela biso mpe baekole l'école twana babatima mabe mpe babatima de bebi ok merci vraiment ok kaka na kotambola nde totambola toye tomoni
nini mai awa tomoni nini na biso awa toyebi te totuna na ndeko na biso ndeko oyo tomoni ekoki ozala nini oyo eza pompe oyo tosalela na mboka ekozala eza pompe oyo tosalela na mboka bon pompe oyo bamai oyo basalelaka na kimpoko yango oyo tozomona awa ta cameraman tika na otala biso baboni bakomona pompe oyo tomoni oyo baosalela awa ezali mai na bango basalelaka mai oyo bosalela yango nini tosokolelaka tomelaka mpe tolambelaka mpe bolambelaka yango maintenant bato mpo baya bongo mpo totamboli tomoni kaka na lupango na bino nde eloko ezali basalaka ndeni mpona kozwa mai oyo bato bayaka na babido na bango batoki bamai bapesi mbongo apre bakei siko mbongo ekendaki tana mbongo ekendaka na ONG na bango kuna likolo na direction kuna kota bakonzi na bango parce que bino neti awa na lupango ya bino bobénéficiaka na nini par rapport ya pompe oyo biso tobénéficiaka na mai oyo biso totokaka oyo tolambelaka oyo mpe tosokolelaka est-ce que kotoka ndenge fulu ya bato mpe yaka kotoka mai awa ezalaka esala bino dérangement te ou bien te esala bino ndenge te biso tokoki mpe kotoka na biso na ntongo tolampi na biso na ntongo totoki ti ba 7 heures bato bayaka siko ebele bakomi kotoka parce que bakanga mpe mai oyo to ndenge bakanga yango ok merci vraiment tozotambola kaka tozwela bino baimage ya bamakambo ezoleka ana kimpoko ok merci babone na biso ya Kaji Télévision nayebi ke boza ebele bozolanda émission oyo journaliste na bino Rachidi Mututu azopresentele bino tozaka ana kimpoko touti kotala bisika mai ebimaka mpe tozokontinue lisusu kolakisa bino bisika oyo bandako ezotongama na kimpoko vraiment bozala ebele wana vraiment botala façon nini bato bazotonga na kati ya kimpoko bamillionnaire bato mbongo bazoya kotonga na kati ya kimpoko vraiment tomoni awa toza lisusu awa ndako lisusu kaka na kati ya kimpoko bisika oyo ndeko na biso ya poto lisusu azotonga vraiment awa na kati ya kimpoko bandako ezotongama biloko abi ezosalama tomoni mai baza na mai na bango ya pompe mpe ezobima courant ezali vraiment awa eza soki oza na mbongo na yo kima mbangu yaka kosomba ndako na yo na kimpoko vraiment tozomona ndeko na biso azotonga topusana totala na ndako oyo ndeko na biso azotonga awa na kati ya kimpoko donc ndeko na biso apoto mpe kaka lokola bino bazotonga na kati ya kimpoko vraiment awa tomoni malgré tout déjà bakangi batiki misala tomoni awa bakangi ndako ezotongama na kati ya kimpoko vraiment cameraman na biso kozwela biso bino bato boza na posa ya kosala misala ya kotonga bandako ya kosomba oyo nyonso boni kosomba vraiment toyi awa baluki tozotala oyo eza bachambre oyo ndeko na biso atongi oyo eza bachambre okoki ozwa ndako nano esili te vraiment bozomona ndeko na biso kaka ya poto nde moto asombi ndeko na biso baza kuna vraiment tozala mayele tobomba mbongo na biso na mabele donc babi mabele polaka te mabele ebebaka te sala effort yaka koboma mbongo na yo na mabele bandeko na biso bazosala awa baza mpe lokwa bino to bandeko na biso bazotonga awa baza lokwa bino oyo bozalaki kuna eza bino nde bato bolakisi biso nzela bino nde bato bokotonga kongo na biso bino bato bokotonga mboka na biso po bino boza kuna bobunda bosala po kongo na biso esala nini edevelope vraiment bandeko na biso ya Kaji Télévision bomoni totamboli papa na biso liboso alakisaki biso bisika nyonso bisika nini oyo bazoteka baplace avant ekoma boye ezalaka nani ebandaka place oyo balakisaki biso tolingaki tozala na place oyo balakisaki biso mama kiola tindaki totala place oyo balakisaki biso ebandaka bongo etango bakokata matiti bakati matiti nyonso basali yango baplanifie yango bisika eza mwa ngumba ekomi plan nyonso nde bakobanda kotonga epuis soki babandi kotonga nde bomona baresultat oyo tozalaki kuna place tomonaki bandeko na biso ya poto mosusu bazotonga toye lisusu awa place mosusu oyo bazobenga yango cité poto na kati ya kimpoko bazobenga yango donc poto na kati ya kimpoko donc bana poto nde bazotonga awa ya dega ya moyen te
donc tout ça c'est on a kata kimpoko après ba mikolo ezoya tokomona pourrait kokota partout tokomona mayi kokota partout tokomona ba onje ba makambo ba activité pe kozala vraiment eza susu place ya kobunga te transport nango eza nango pe pasité okozwa kaka maluku transport ya maluku bakitisa bino kaka na kimpoko donc soko kiti na kimpoko okomona donc quartier moko eza kimia quartier moko eza vraiment doux vraiment ata même nga na sepi na quartier oyo tozoloba tobeta sete bino bandeko na biso baobuza na mikili ya libanda na mikili ya poto baninga bazosala boye baza lokola bino mbongo babombaka ngo na se ya mabele parce que mbongo ebebaka te mbongo so bombi wana sa mabele epolaka te mabele epolaka te kufaka te eke ndenge ndeko na biso asali boye mikolo ezoya aozala na bénéfice eloko asali e Zambe ayebi ndenge nini asalaka makambo na ye okomona poto okei eke mo problème oyo epesami eke ntango deja osalaki na mboka na yo oinvestir na mboka na yo okozala na kimia mpe okozala na problème te e soki osalaki te bino bato bokenda kuna soki osala te ta bandeko bango bazotonga bandeko bango bazosala bamisala bandeko bango tomoni vraiment bandeko ya Kaji télévision émission na bino yango oyo bosengaki toya na kimpoko tolakisa bino nini ezoleka na kimpoko vraiment kimpoko pour ezali kimpoko mai ezali kimpoko courant même si eza mais na bakartier mosunene ekoti te mais courant ezali eza kaka mbongo na yo obendisi epi tomoni bapoto eza bapike ezali seke courant ezali vraiment eloko nakoki olobisaka ke mbongo babombaka ngo na mabele bisite polaka te vraiment tozotambola et totamboli bomoni oyo tolakisi bino na kati ya kimpoko vraiment merci tokomi na suka ya émission na biso na Kaji télévision awa na kati ya kimpoko toza mposa to sala oyo nyonso bolobaki tosali epuis bomoni baimage oyo nyonso eleki tokomi na suka na nsima ya kamera tozalaki na Benjamin Putunga Muke mbali ya mwindu mbali moya mandefu ebele ya bicameraman ya Kaji télévision mama Keli toza wana équipe nyonso ya kini tozotravaille tozolakisa bino baimage topesa bino nyonso baboni ya Kaji télévision sentiment wana ya kotala Kaji télévision leo todecidaki tokita na kati ya kimpoko tolakisa bino nini eleka na kati ya kimpoko bandeko na biso basumi na bango na kati ya kimpoko vraiment napesi mbote na mama Keli Joyce mwasi mwa pembe tanti na mona lele ya trop napesi mbote vraiment topesi su mbote na papa nanga Albert mama nanga Benoti topesi mbote pa na yo napesi mbote pa tanti nanga qui tante Arlette napesi tante bienvenue mbote napesi papa Wens mbote napesi pe bandeko koto famille mtoto nyonso napesi bino mbote vraiment bozala wana bosabone na babone tout à Keli Joyce télévision napesi bino mbote vraiment donc nous avons toujours travaillé pour finir abonné tout à Kaji télévision nous sommes maintenant de retour nous sommes dans le quartier na bino de Senga tout soit qui maintenant on a taxi nous sommes là vraiment équipe ya Kaji télévision on est là nous avons toujours la bino ba image tout ça au marambo et tout ce petit ça bino vraiment Kaji télévision de makambo na kati ya YouTube équipe ya Kaji télévision matwa mobile awa vraiment na kini tosala bino vraiment oyo bosenga maintenant tozotiki mpoko kozwela bino baimage tozonga merci mama Keli parce que pesi biso susu opportunité ya koya lisusu wana kimpoko ya kotala façon nini bandeko na biso oyo ya poto ya mikili ya poto bazosomba bamapangu na bango vraiment tolobika nde tolobaki na kati ya reportage lobi mbongo babombaka ngo na kati ya mabele po mabele epolaka te tozomona bandako oyo eza face à face atwaka na masoma wa ma ya pembe omika na ma ya pembe tokokontinue o kimpoko kaka to oyo eza toke kimpoko 1 yango
route créative mama baboni ya kasi télévision elakisa bino mwa makambo eza bandako bomona mpe ezaka ya oteka bango fido bomona ezaka ya oteka donc bomba mbongo na mabele parce que mabele ekolaa te kaji télévision nde makambo mama piese Kelly Joyce on est là ndenge yango demi voyage